Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours au komona biloko liboso à Portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, bonsoir. Nabisika nyonso oyo bolandaka ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Nga nazali très bien na bolingo na yawe njamba batelinga facilité. Apesi lisusu makasi na ya liboso na bino na ntina ba réalité ya mokili. Vraiment azali malamu mingi. Nazali kopesa merci mingi na bandeko nyonso bazoko continuer ko soutenir ngai petite sœur. Leki ya bakulutu na ye. Mungongo a Irlande ndeko na bino, vraiment merci. Na ba conseil, ba remarque. Nzamba lola zongi c'est la bino ya mingi koleka. Bandeko tomoni image na biso o na uti kolakisa ya papa na biso atiki biso na Londres. Ezali tata na biso atiki biso na Londres likolo ya bolingo. Toyebite nini bazomanaki ye na mama papa uti banda likolo. Ami bambiti na se ememie na liwa. Esali pasi esali mawa vraiment. Toyebite makambo so to suka na ndenge nini zo salima mingi na bapoto na biso O papa abomi mama, o mama abomi papa, zo salima trop. Na kati na bolingo soki bozo yoka na lisusu te. Soki bolingo eza lisusu te, bokabona na malembe bandeko. Bokabona na malembe bandeko munda mutakende na ngambu na ye. Ememela biso baliwa te. Liwa eya na mukolo yo nzamba bongisa mutu na mukolo na ye. Me ya ba modelo vraiment sali pasi biso no tozwaki video wana totalaki yango ezali likambo salami na Londres. Vraiment esali pasi makasi mbinga mobali akeka kaboye esungi te. Makambo bolingo, makambo mwasi na mobali tokute yango na mokili. Biso te to banda yango tokute yango na mokili. Toko tika yango pe. Alors kati na bino soki boyoka neza lisusu te, bokabona na malembe please.
please 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 ba mama na nga ba papa na nga ba yaya na ngai. Bandeko awa na Irlande moi soupçon ebimi. Moi soupçon ebimi pour na makamba coronavirus na New Bridge na hotel na biso Songolo bandeko bazoma ni kuna coronavirus. E uti wapi na compagnie moko Songolo eza mo mopanzi wana kuna nde ememi coronavirus na hotel na bandeko bakenda kosala kuna nde ba memi coronavirus kat na hotel na minicho hotel na biso bakangi yango nanu pona mesure ya sécurité. Bandeko tomi bate la maladie nanu eke bien te. Coronavirus esilite ezana nukati na biso. Bien que déconfinement ezo salema misale bandi ko zonga makambo zonga malembe mais tomi batela masque tangu nyos tu zalana masque na yo zoloba zalana masque na ona sika ya batu zalana masque na yo pona ko se prévenir bagana maboko totika te ezala pona ko éviter makambo mususu balobaka nzamba batela yo moko pe mi batela ako uta likolo kuna ta kitaya ko batela to sunga mabandeko to éviter ba problème to éviter maladie ko zobiso kaka na négligence kaka maladie kangi yo ekozala kitoko te to mi batela bandeko to mi batela ba papa na nga ba mama na ngai ba yaya na ngai elongo na mabonde liko bonde la tangu nyonso nzamba sunga biso pamba te tozoko traverser période moko eza vraiment très difficile. Na ye ndenge kaka na lubaka munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko to landa. Eza na ndeko na biso ya mobali ya lingaka bala. Abengi grand frère ne na Congo alukela ye mwasi. Eza lisolo sikate ba masola boto yoka na biso yango makambo boto kutana nango na ba vie na biso. Abengi ya lukela ngai mwasi. Ya luki mwasi kuna na zui mwasi bakomi ko solola bakomi ko benga na bolingwezo mate bolingwezo kola. Mobala alobi na kosukela bongo te fona bala pina mwana mwasi oyo. Atindi mbongo pa grand frère ke na famille wana ba bali mwasi wana pina na voix normale. Ndenge makamnyosu ekendelaka. Mokili makambo. Bandeko babali mwasi wana esili. Grand frère alobi ke biso lokwa to bali yo foya ko vanda suko epa na ngai le temps ozela nzela na yo ya poto ameki ko ebisa petit frère ne koto na poto ke non lokwa makamno so esili mwasi na yo esengeli ya ko vanda koto epa na ngai poto banda suko ba démarche ya makama poto ti aya kokuta yo petit frère alobi oui ezali kanti malamu lokwa to bali aya ko vanda kunne epa na yo mwana mwasi pe a hésité kite abuda kite azu biloko ne nyonso aya ko vanda lokole pa ya semeki na ye grand frère ya mobali na ye. Bakomi kovanda menine ezala komona na grand frère akomaki kolandela la mingi ndeko na biso ya mwasi o esengelaki aya poto koto epa mobali na ye. Lokola ye mutasalaki copie wana ya libala. Lokola ye mutakene ko solliciter ye. Lokola ye pe mutakene ko bala ye na famille na bango. Donc mwasi azaki lokola na mo a dire te. Likamuke ka fois landela ki makam. Likamuke ka fois lobisaka ye. Ndeko mwasi azaki na shwate azozela nzela na ya poto amesani laki bonga zako vanda kaka asuka na kokende na ngai. Bandeko mokili makambo. Eye ko pusa na mwa mikolo, grand frère asukeli bongo te akomi ko linga mwana mwasi yango. Mwana mwasi wapi oyo abaleli petit frère na ye ya poto. Grand frère akomi ko linga ye. Petit frère pe koto yo atindi mbongo basala ba démarche ya poto, babandi ko bima na grand frère ko no traiter ba passeport, ko no traiter ba document, to yebi nzela poto ndenge ezalaka esengaka vraiment. Moi makambo ebele ndenga to yebeli yango bazo bimaka bazo kenda ko zunga ko tambola ndenge bazo bimaka bongo nde esika grand frère azo profiter kolinga mwasi ya petit frère na ye oyo ye moko asolistaki oyo ye moko alingeli petit frère akomi susu kolinga ye mwasi abani ko boya na ndenge neso pourquoi ozo linganga naza mwasi oyo baleli leki na yo naza mwasi oyo fona benga yo semik mais pourquoi ozo linga lisusu ngana koma mwasi na yo habite eza nango mabete lokola nano kete to zazala na biso nanu ngana yo soko ke na yo kope kosila nango mokili makambo bandeko mokili tontsana makambo ndenge na ndenge bayebisa yo bo partagez ba vidéo partagez s'il vous plaît ya ngai petite sœur na bino leke baya na ye mongongwa Irlande e umela kilikambo na ko lingaka mwana mwasi wana tellement ezali ke ye mutu akene ko solite mwana mwasi wana ye mutakende ko linga ye mutabala ki ye do ye mutamona na lokola na makambo mwana mwasi yango
donc moi na moi ça zaki lokolo zo mona ke donc moi mot à dire liboso seme ki ne wana ezako zala zala penza te parce que seme ki mutasala ka nyonso mbongo nyonso ya libala mobala tinde pa na ye mutakene ko bala mwana mwasi alors mwana mwasi komi na suka zo bata sala ndenge ni ba démarche pezo poussa na passeport ebimi bazo continuer nzamba ya ko sala grâce visée zo amani grand frère ayebise yo na moni oza teti na banda ko linga o banda kala me ozo linga te soko ko liberté o kende poto te parce que makamnga na ko yebisa petit frère nanga akoyokelanga libale ko kufo ko yoka poto na sango bande ko mwana mwasi asili mayele atali likola tali na se na sala ndenge nini nga basi babali nga kala te nazo kende passeport yango yo visé zo mani mikolo tikali ya kotanga likambu nini ongai mutu tellement mutungise komaki mingi ya grand frère tellement grand frère akomaki koloba loba mingi na mwana mwasi wana oko rate voyage ya poto na buzoba oko kende poto te soko ko libérer te nga esengeli nanu banda nanu pa na nga voke ni pa petit frère po nga mona yako luka yo nga mona yako linga yo nga moko pe na bali yo bande ko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko mwana mwasi asuki mutema ayeko libérer ba yako kweya na grand frère ya mobali na ye grand frère mobali ne wapi oyo ye moko akenda ko bala yeke abaleli mwaso petit frère nazala na poto basangani na ye il kaka na quelques semaines kaka mwana mwasa yeko voyager tanga voyager akomi na poto akoma kina nute na mboka oyo yo mobali na ye afandi non tobi ba réalité poto ninge zalela bandeko ye akomelaki nanu na mboka moko quelque part esengaki siko mobali aluka lisusu document mususu to bengaka ressemblance pour permettre mwasi yango akota akene na mboka bisika mobali na ye afandi alors na place wana ye afandaki pona kozelela document ya ressemblance po ya kokote pa mobali na ye afandi asala su kuna 2 mois na 2 mois na vanda ye kuna nzamba ya kosala grâce mobali pe azui ressemblance atindi kuna mwasi aye aya kokuta mobali esika mobali avandi tango akomi kaka juste une semaine mobali ake kobwakisa ye ngunda abwakisi mwasi ngunda makamne seleki malamu bazongi na bango na ndako eko lekaka lisusu 2 semaines mwasi abandi kobela na ndenge moko ya kosakana te abeli vraiment na ndenge moko grave mbala memi na hôpital ba meka kosale ba examen na ndenge pa utaki Afrique ba meka ko traiter ba malade mususu bakoma kuna ba mundi ba malade mususu ndenge ezala kaka ezaki nango normal problème te mais ba ya ko mundi so za na zemi ya 3 mois 3 mois bandeko mokili makambo mwana mbala ye juste o yo bando komi pananga 3e semaine yango kuna esiko zalaki osali 2 mois et beaucoup zeme 3 mois e uchi wapi bandeko mwana mwasa bandi kolela mwana mwasa bandi kolela na ndenge moko ya kosakana te ozo lelela nini yebisa ngai vérité na comprendre yo te bando ye pa na ngai 3 semaines kuna bisiko za kozela document 2 mois et bon siko zeme 3 mois e bandi ndenge nini mwana mwasi ayekoloba vérité ayekoloba kenonga nde na zabo e grand frère na zako tungisanga banda kala batanya so na vande pa na zako zela voyage poto azako lingaka nga na eto bima tango passeport na ngai eko bima visé zoma na yebisinga avana ko ya poto esengeli na bima na ye soki na ko bima na ye te na ko ya poto te so na ko bima na ye te na ko yoka poto na sango lokola ezalaki ke ye mutayaki kolinga ngai ye mutabalelaki ngai yo bien ke yo mutotindaki mbongo me ye mutazako monana na makambo ango alors nazako yeba te nini na koyo koloba nini na koyo kosala nazaki na choite na ndimaki po ete a permettre ngai na ya bandeko esali pasi esali mawa mwana mobali asimbi mutu mwasi oyo abengisi na poto aye na zemi ya 3 mois zemi ya nani zemi ya grand frère na ye propre mwana mama na ye bandeko mokili ezanga mawa bandeko tala acte ya munene boye oyo grand frère asali petit frère grand frère azasu mwana mukete azaja muta ba 50 leka suki pembe za deja na mutu oto bengaka muta okoma na âge ya sagesse metala likambo munene asali mwana mama na ye bandeko eningisi epesi pasi epesi mawa ndeko mwasi na yebite eloko nini nango yolandaki mbongo nyonso zo uta nango poto mbongo babaleli yo pe utaki nango poto mobali abali yo bomona na kutu te basali na bango yo libala commission mais a dépenser mbongo na ye pourquoi komaki na niveau ya kondima pourquoi komaki na niveau ya kosala eloko na po base ezalaki yo il fallait continuer ka koboya ndenge ozala ko boya alingaka sala yo eloko te
nyonso ezaki na nga ba grimace ezaki ba grimace alingaka sala ye lokote atakuta alingaka loba makampo mbala na yo po ngoko expliquer ngoko yebisa yeke non likambo ezali boyi yango ezosala ka kosela ngai makambo moko ndima kosala makambo wana siko oza na zemi tokobenga siko mwana na mwana nani wana eza zemi bongo sobe ezalaka malade merci nini ngoko pesa na mwana na ndeko na biso oyo eloko nini bofuti ye bandeko ndeko na biso mobali aza na trouble ndeko na biso mobali azoyoka posa krake likambo elekeli ye mutuna makolo mwasi basi ba message ka partir telefone ko benga na kosolola ya nosu na WhatsApp bolingo se kolaki ayepe ko koma bavanda déjà 3 semaines ndako moko na ambiance ya mwasi na mobali sima likambo boye ko bima mwasi azana zemi ya nani zemi ya yana ye oyo akinoko lukilepe mwasi yango yana ya wasali ba makambo nyonso ti mwasi ya kokoma na poto ndeko azoye bati asala nini grand frère na yebite calcul na yo ezalaki nini sikonde ngosalaki makambo epa mwasaleki na yo nini bakami na nzoto na yo nini yango yo ozwi o ezaki ndoki munene o ezali kaka obomi mutu koboma mutu ezaka to simbela embeli non akto osali ezako boma mutu pasi nini opesi na mutema ndeko na yo mawa nini oyo pesi na leki na yo bandeko kati na libota o trouble koti na kati na libota oyoyo yana leki kobendana na akta boy ndeko mobali alobi azoyeba te asala nini mwasa zaza na maboko na ye na zemi ya 3 mois mais zemi ya yete zemi ya grand frère asala ndenge nini azongisa mwasa ngo Afrique batu musu bazoyebisa ya balongola zemi na ko ezana na 3 mois balongola yango ba continuer vie na bango batu musu bazoyebisa ye azongisa mwasa na Afrique ndeko mobali akomi na trouble azoyeba te asala nini na akta boy mwasa oyo asaleli dépense abali abengisi na poto kokoma mwasa komi azana zemi ya nani ya grand frère na ye propre mwana mama na ye merci beaucoup na bandeko nyonso bosuita na bino ya kolanda ngai vraiment esali pasi to mondenge liso na biso ekeli to meka kopesa conseil na ndeko na biso mobali asala nini na situation oyo ya munene likamba munene oyo kweli ye oyo ezobenga mambonge eza pena mbonge kweli ndeko mobali to meka ko sunga e pamba te aza vraiment na pasi ya makasi na pesi merci mingi na ndeko na ngai Mabel Olga Diakanwa na kati ya Ataye merci na bolingo zali ko lakisa tangu nyonso kati na Lola Masolo TV utaki ko lakisa biso ndenge nini esengeli na biso ko sala ba wafer na biso ba gâteau na biso en tout cas merci esungi na bandeko oyo bayebaki ça va bayebaki te e bakisi un plus vraiment merci beaucoup nzamba Lola azongisela yo ya mingi koleka na bosanite collègue na ngai na kati ya Matadi Manaka Mashingo Mamu collègue na ngama Manaka Mashingo Mamu na kati ya Matadi vraiment merci beaucoup merci vraiment beaucoup ba collègue na nga nyonso totangana bango na institut Mvibudulu na Matadi juste na lubongolelo wana vraiment na pesi bino bambote belé pourquoi pas notre préfet le petit Babaka Mavinga vraiment merci mingi bambote belé et pas ezwami yo bandeko nyonso Matadi boza ebele nazoyeba te na banda wapi na nord na Nzanza na sidi na biwewe na Bauba na Komanda Stress na azale na Popoka Baka na Mimoza na Kinkanda nazoyeba te na sukisela wapi na rond-point Belvedere bambote bele esike ezwami bino ndeko na bino yeyo ya Lola yeyo petite sœur ya bayana ye nazo profiter lisusu ko souhaiter joyeux anniversaire na mwana na biso esi elekaki nango me na ye ko landela ngo lisusu awa na Lola Masolo TV mwana na biso Venedi Nzao
Venedi Nzau na kati ya Ataye mwana ya ndeko na biso Olga Diakano mwana ne ya liboso Venedi Nzau. En tout cas, joyeux anniversaire Yaya, 13 ans vraiment jeune garçon penza nzamba zwa lokumu na ndenga bakiseli yo une année de plus. Congratulations, happy birthday to you, enjoy. Parabéns à vous. Bandeko nazo sukisa epai ya Ndoi. Na ngai Lola. Vedir lelo mukolo na biso. Lelo mukolo na biso to botami lelo oyo. Ndoi na ngai Lola abotami na mukolo ya lelo oyo le 7 août. Anniversaire ya Ndoi na ngai Lola. Oh là là. Ndoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Ndoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Ndoi na ngai Lola na kati ya Lyon na France. Joyeux anniversaire Ndoi, papa et maman, ba gros bisous na bandeko na ngai nyonso vraiment fêtier la Ndoi. Oh là là. Nzamba zwa lokumu na ndenga bakiseli yo une année de plus. Na bandeko nyonso babotami na mukolo ya lelo oyo ngai Lola Masolo na yebaki te esika ezwami bino soko landaka ngai otalaka ngai. Joyeux anniversaire na bino, mbotama elamu na bino, happy birthday na bino. Bandeko la team nyonso, bandeko la team love, bandeko la team nyonso ya bino yangwana. Bandeko nyonso bozuita na bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai partout dans le monde entier. Esika ezwami bino na pesi bino ba mbote ebele. Nzamba lola bate la biso apesa liso opportunité wana tokutani na lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non. Cross agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et kotikela yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Grosse agence. Avec Grosse Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Grosse agence, c'est la rapidité. Avec Grosse Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Grosse Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola,
plus 244 94 956 490 5. Pour le Congo Kinshasa, plus 243 82 22 72 848.